Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Mbote balangi na biso ya Congo check check. Bisika nyonso bozali na pesi bino mbote mingi. Pao ya ngai, mama José pesi bino mbote. Mbota na ngai na pesi, papa Mutombo Sibo. Ye mukolo chaîne oyo, boss na biso. To pesi mbote mingi. Nzambe abatela ye pe amona ye. Na pesi mbote na papa Meti team oyo azasima ya kamera na biso. Oyo akotisaka ngai mingi na bandako na bino. Na bilili ya malamu pe na bavwa ya kitoko. Yango na pesi bino mbote. Nazokumisa Nzambe na bomoi. Oya pesi biso pem na bomoi. Oya sepeli biso toyokana na bandako na bino. Oya sepeli tozala elongo na bino. Nzambe azwa lukumu. Topesi merci. Yazala na biso ebandeliti suka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bandeko balandi. Lelo nazana lisolo moko. Oyo batindeli ngai. Lisolo wana eza ya ba jeune fille na biso. O bazo bala bango awa. O bazo kinda na bango na poto. Lisolo na ngai eza ya karso moko. Azalaki mwana akoli papa te, mama te, akoli bongo. Me akole na maboko ya mama leki na ye. Mwana wana tango abandi ko bunda na bavi na ye. Nzambe apesi ye ngolo aza ko travailler na ville. Kaka na ville wana aye ko zuwa ba occasion na ye. Nzambe aye ko sala ye grâce akenda na poto na Autriche. Tango akomaki na poto abandi ko bunda baza kosolola kana mama leki na ye. Aye ko zonga awa. Tango azongi awa mama leki alobi fwa bala kaka mwasi awa. Ako bala mwasi kuna te bala kaka basi aka ndenge to pesaka bana ba conseil. Mwa mbali aye ko luka fi moko mwana malamu basololi bayokani mwana alobi nga pe nazotanga naza na université azotika la kosisa ba classe nanga asa pesi mbongo me bayebana yeke mwasi na mobali. Garçon azongi na Autriche kuna na poto. Mwana mwasi azongi awa. Maboko pamba te azali kopesa epe mwa eloko. Aza kotindele mwa eloko ko soutenir rien na ba étude makambo nyonso ndenge na ndenge biso moko toyebita muto atiki mwasi awa. Asa pesi dot makambo nyonso. Il faut ye a soutenir ye pe na mboka na biso. Bande kubalandi ezalaki koko babongo me mwana mwasi azalaki na mwana mobali moko pe oyo alingi ye na école na bango. Bazalaki kotanga na ye. Bazalaki mobali na ye. Bazalaki kobeta ye na nzango kaka ndenge ya momesana. Ayebisi etelema yo zana na libala te ekosala eloko te ka mukolo kokota na ndako ya libala nde wana ekozala chibawo utu chibinji. Mwana mwasi azalaki kosala ka biloko wana. Azwaka bazemi omone alongoli pe bazemi makambo mususu omone asali pe bongo me mobali na ye atiki yete azaka kosunga ye mingi. Mwana mwasi mwana mbali abandi ko bunda kuna na Autriche ezaka na soki konsila o ya bango o nde apesaka ba mikanda soki mobali abongisi kuna nde aye kondima pesi akei na nzela ya Kenya. Alobi makambo awa esimbi fo mibongisa po ifo oya ngai na musala bandimi te okoya kaka yo moko na kotinda camarade na ngai aye kozwa yo po akuwa komisa yo awa. Bayokanaki mwana mwasi kaka na musanza wana azuizemi ya mwa mbali wana. Mwa mbali ayebisi ye kalobi ndenga yo zokende bo tolingani makasi. Tango yo kokenda na zemi soko boti mwana okoboyo ye pe o déclarer ngai pe na ye kuna. Maloba wana kaka bino nde boyebisaka biso ozana zemi tango kobota mwana kozo identité awawa yo pe okobenga boyi na boyi ndenga toyokaka. Maintenant tokoma te réalité na kati ya terrain ezaka makambo mususu. Mwana mwasi andimi alobi zemi soki nakei nango mwa soki nakomi ako comprendre te akozala ka zemi lokola ya ye. Na nzela wana na ndenge ekobi ya ba consulaire bango basali esali mwa temps un mois wana penza esili tokomi ko banda 2 mois bakei na nzela ya Kenya ti po bakoma kuna na Autriche kuna bazokende. Na magi kakata nyonso na zemi esali 1 mois et demi. Tango bakomi kuna karso wana za karso moko pe azaka makambo ebele bangaka pe Nzambe.
mingi atiaka mpe nzambe na ye liboso na bamakambo na ye ntango akomi ayambi mwasi na ye bien akei kotika ye epa camarade na ye mwasi ya camarade na ye nde ayambi ye alobi avanda awa yo mpe omesanisa na ye ayeba mpe mboka makambo mosusu ya mike mike mopaya kokende kaka na ndako na ye lolenge wana te ayebi mboka te na monoko na tusa ye oza na bana azala amenga na kobanda koya nani fi akanisi ke ntango ye azokoma mobali akoambrase ye kaka nzango ekobeta mpo alatisa ye bere wana mobali mpe nzambe mpe alobeli ye na lolenge mosusu ntango akomaki na mboka wana mwana mwasi wana mpe ayambi ye mwasi ya camarade akoti ye na ndako na ye na boboto bavandi ntango balambeli biloko balia ensemble fete mwasi akingabi ya ye makambo nyonso eleki malamu ntango batikalaki ayebisi mobali alobi non vanda kaka nga nayebi okoya na place nga nazali ntango bavandi mwana mwasi wana atali kaka bana basi moko mpe batalaka mwasi asi azokende na periode boye mwana alobi mwa mwasi oyo aza lokola aza na regle mosusu omona aza boye alobi ayebisi mobali na ye des jours oyo tovandi na fille oyo nazomona aza kaka na basoyi azogele basoyi toki naza te omona abwaki ata na bilamba omona asali boye ndire moto aza na zemi mobali alobi atika kuna aza na zemi ndene mwasi babala ye aye libala ye koma na zemi zemi na ata ndenge yo makambo oyo loba wana eza na sens abi etenga nalobi kaka togere nani total babandi bongo te sanza wana esileli na ndako wana ekomi 2 mois ntango ekomaki 2 mois yeye komona na penza ke aza na zemi nde baye koyebisa mwana mobali fi wana abengi alobi kingani nazomona fi oyo ya ye ondire aza na zemi aza mwasi ya pembe makolo nyonso ekomi pembe maboko pembe ekomi pembe moko ya zemi mabele penza mobali mpe aye kotala alandisi alobi tozokende na hôpital ndenge oyo batala mpe baexamen basala contrôle omoni ndenge epai na biso wana ezalaka na bamakambo ebele po nga nazobela yeni te awa eza bongo soki moto aye fo kaka ekende na munganga asala ye consultation nyonso bayebaki ezali nini bamemi fille kuna ntango bakomi munganga abengi mobali alobi félicitation mwasi na aza na zemi ya 2 mois alobi vraiment asepeli liboso munganga asepeli babimi karso alobi ngai nakotuna ye te nzambe na ngai yo nde okataka makambo ya minene na Israele oyo bato bakanela te likambo oyo papa napesi oyo yango katela ngai likambo oyo ngai naza mwana etike tata te mama te mwa mwasi alinga komplike vi na ngai papa akata likambo oyo bazongi atiki eka pa ya camarade na ye na maboko ya mwasi ya camarade mwa mbali azongi alobi nakotuna te na motema na ye ezalaki bololo motema na ye pasi alobi nakotuna te ya bato babandi bakamarade otiki mwasi na yo boye ya mwasi yango boye mwasi yango nini pembe boye mwasi boye zemi reverse ya makasi bazemi oyo ezalaka ta okowangana te wana fille mpe avandi kimia amoni mobali atuni ye mpe likambo te mobali atikali kaka nye bato abengi mwana mwasi wana mkolo ndako abengi ye alobi mama nazomona elokolo ye na zemi yango eza ya nani alobi te nga mpe nazalaka ka bongo wana mpe alobi nga mpe nakotuna te batiki ye sanza ya misato 4 mobali akaka kende hôpital chaque fin du mois kende hôpital akei hôpital bazolandela zemi bazolandela mobali alobi ata likambo moko te atuni ye te atiki ye kaka na lolenge wana zemi ekoki 9 mois mobali aye alobi sikoyo sava namoni mpe na okomi koyoka mpe mwa monoko epuis bana bamesani na yo tokende na ndako na biso bamemi ye ntango bakomi na ndako mobali alobi ndenge oza na zemi ngai nakosimba yo te moto na zemi batungisaka ye te namona ntina ndenge okobota tomema mpe mwana mwasi alobi oyo ekomi ngambo abengi mama na ye abengi mobali awa alobi ngai banda na yawo basimbi ngai te naza kaka mobimba
sikoyo zemi ekoli nazomona eloko moko te ata kotuna natuni ngai te mama alobi olingi oloba ntango ozalaki wana toluka ata bakisi totindela yo na deshel mpo olongola ata zemi yango ntango azalaki alongolisi yango te zemi mokolo mosusu mpasi akobota eyaka te mpasi akobota eyeba ndeko balandi bamemi mwana mwasi na maternité akei kuna pa aboti mwana mwasi talela mwana kitoko mobali aya asepeli na mwana amemi mwana asepeli na ye me ye fille ondira dinda fille azokoka te akondi susi azokoka kotala ata mobali boye te mobali mpe tuna ata moninga likambo fille atikali wana abimi na maternité 1 mois 2 mois 3 mois mobali abandi démarche alobi mwana mwasi oyo asimbisi nga tushe ifo nga nasimbisa ye ya monene nakoloba na muntu te bapara na ye soki babengi tatu boza ndeni yeni mama toza bien mwasi na nga aboti malamu makambo nyonso eleki malamu asombi biye aprepare makambo nyonso mwana na 3 mois atuni ye likambo moko te ke voyage eza lobi na buto alamusi alobi kingani ngai na ye nabali yo napesi dote na ngai nyonso totikali mpe na yo kado yo kofuta ngai lelo oyeli ngai zemi oyo eza ya nani mwana mwasi abandi ezalaka mara bakosi ngai basalinga boye nandimaki te ezalaka ye alobi ndenge eza boye bongisa oyo nyonso eza lokola ya yo lobi na 6h ozozonga Kinshasa mwana mwasi afukami abandi kolela asengi pardon na lolenge nyonso mwana mbali alobi yo jamais okozonga te tongo etani mwana mbali atie na mutuka na aéroport eko bakotisi ye azeli te avion epumbwe mwana mobali azongi mwana mwasi aye kokita awa na ndili na bebe ya 3 mois na soni wana bandeko balandi ngai mpe naza na suite ya mwasi ndenge ayawa me nasepeli bino bolobake mwa mbali wana nani aza na faute alingi atika oto alingi azwa mwana wana boya kobotela ya ye oto alingi oyo asali ezali mabe oto ezali malamu yo moto osambelaka te oyaka kobala mwasi awa soki aye kaka mbala moko oyambi nzangu mbala moko ta ndenge bakosaka yo ozobokola bana wana na yayo bazali na oyo bayayo bazali te po oza na association na nzambe na biso te fo koasocie nzambe na makambo nyonso nzambe wana akopesa nzela nzambe wana akokangola yo tala mwana mobali wana ntango azalaki mayele mwana etike azalaki kopesa kaka nzambe na ye nzambe ebundela ngai nga moko nakokoka te nzambe abundele ye mwana mwasi aye kokomawa nimero na ngai lelo nakopesa bino nalingi borepondre ngai mpona ye kosukisela bino oyo suite mwana mwasi ntango ayawa akomaki na ndako na bango mwana mwasi asalaki nini mwana mwasi azali wapi nakoyebisa bino ntango bino bokorepondre ngai nde nakopesa suite ya likambo oyo nimero na ngai eza code na biso 089 42 80 781 mama José soki baoyo baza nango babengaka baoyo baza nango te yango wana otie code na biso ya Congo nde okozwa nimero na ngai boyanola ngai meme na ba nani ya bino bokoki koloba ndenge bomoni ke mobali asali malamu oto mobali asali mabe likambo wana bapesi ngai po bayoka pe bato po ebele bazokondane mobali ebele bazoloba yalinga atika ebele bazokondane mwasi efa aloba eza mwa makambo ebele me lisolo wana eza na autriche karso wana aza wana soki bopesi biyano aoyebisa bino ndenge elekanaki ndenge ekomi nayebi ke nasuki wana na lisolo na ngai ya lelo suite na ngai ekozala na réponse na bino napesi mbota na ngai na bao ya ngai mama ebengo Lioni na Allemagne précisement na Bonn mwana mama na ngai mbote mingi nzambe apambola bino Hortense femme sage bâtit sa maison na Londres
napesi yo mbote mingi mama nzambe na biso azala na bino na o nyonso napesi bino mbote ciao Congo check check TV Yasiba Mutombo Congo check check TV Yasiba Mutombo